Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Et pas wapi bozale bino tout dans 5 continents et le monde entier. Ba mbote na bino nyonso. Merci, merci na bino tout ba ndeko bolandaka Didier Masuki na ser na biso. Étoile d'amour. Bonsoir à toi Tosi Liwala. Merci Étoile d'amour. Merci Roko Tsayo. Bambote na bino nyonso vraiment merci encore une fois puisque vous aurez atteint la bino penza yako ya la biso nyonso na nzela émission oyo tout ça les émissions oyo ndenge na bisaki bino eza pona ko côté ya bongo communauté africaine au to bala mangala concernant makambu ya babolingo ndenge ezali ko sala rage a on a poto on ne comprend plus rien, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ba couple na biso nini to ko sala pona ko sauver ba couple na biso biso mibali nini to ko sala bande ko basi nini ba ko sala pona ko sauver ba couple et komi scandale bande ko basi kokufa bande ko mibali kokufa bande ko basi ko piquer ba crise à cause de ba bolingo bande ko mibali ko piquer ba crise à cause de ba bolingo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ba couple na biso bande ko balandia émission oyo. Merci. Les autres, on a deux thèmes où on a abordé les autres, on a deux sujets où on a abordé les autres. Tout ça, les cambas, les autres, on a les solo, il y a mon Simon Koboye. Les gars qui ont lobby dans autre ça qui hier, tu vois que tu as souki sayango les lots. Suite tes alliés les lots. Les numéros, allez, on a pour intervenir. Dans Facebook, on a biso titre, on a numéros, allez, on a. Vous continuez au bengi pour intervenir numéro WhatsApp et on a puis appel normal puis ezali wana pour ko benga pour intervenir. Voilà. Bandeko li solo li boso to kobeta lelo ezali nini bandeko na ngai. Ezana mona mwasi moko li solo on peut le kaki lobby bazaka en couple na mobali na ye bazala na bango bien. Va vivre à penza bien. Bavandaka. Les problèmes qui na couple wana bandeko. Bazala iko bota te. Mobali azaki na besoin bana. Moi si pe azaki na besoin bana. Mais et permetta ki te que na moment wana ba ko kozwa ma bota avant. Yango bandeko ba couple il faut te ba kotaka nzambe na kati parce que vraiment et donc ça la passe mingi na couple na biso tozo bate comme épidémie hein ndiko na biso anima kwakala alobi. Merci à toi ndiko na anima kwakala ndongo lobi et comme il va épidémie vraiment épidémie comme koleka na communauté na biso bavanda na bango et ko pesa ke bande comme so mwasi ko tamula kana nzela banzela ba voiture ba sala accident moko ya munene. Et vous savez, l'accident, il y a ma casse, accident, et permettre les sous-témoins à moi, si on a à ma botte. Dans l'accident, on a, nous devons à moi, si, à ça que mon régime, il y a ma casse, et puis, si, que ma médecin, il va dire que, l'accident, au sali, qu'on concevoir et qu'on y passe. Nous devons à moi, ça, à cause de sous, moi, na te. À cause de sous, moi, na te. Il y a autant de gens qui bala kabandeko. To bala na vraiment pour les meilleurs et pour les purs. To lo ba pour le sentiment disant ba tia kabiso ka alliance. Ah, nous pour un sentiment monde ba tu va veste ba tu to qu'on a fait to ba te belé. Allez, ça le sentiment aux on dit ba oui. To bani pour les meilleurs pour les purs, mais ba pire ya ka siko na ba mariage yango wana. O yeli ndi na biso les a pire ndi ko na biso moi si.
Abeleki makasi sala accident. Salut à toi Mylène Mambweni. Ma nièce, plaisir au moment où la émission. Bonsoir à toi Mylène Mambweni. Ndeko moi ça sala accident. Accident ya makasi. Ba médecin ba bi ke mona moi ça na ko bota société. Ndeko mobali eloko nini akene ko sa ndeko mobali ndeko na bisa mobali. Nzoka lokwa ndeko mobali yaki na posa bana na kati ya mutema kati na ye asepela kite na ndenge mwasi na ye asala accident wana. Nzoka asepela kite. Ndeko mobali asali voyage mon Afrique. Bobi Afrique ndenge zalaka na nzela voyage wana ndeko wana akei kozwa mwasi mususu na Afrique na Congo. Etant que nous avons moi ndako awa bakti bazana ndako moko bakabani na nute bazana ndako moko nzoka kei abali mwasi lusu kuna na Afrique akangi lupangu apesi ba mbongo neka basala pona bala mwasi na niva famille mwasi azali na ndako azali kitoko ezaki faute na yete ke mwasi ko kozwa suma bota te suite accident o ya sali. Est-ce que wapi sikoyo bolingo to bala na pour le meilleur et pour le pire? Personne va commenter les alliés wana. Bon commenter. Est-ce que ne comment si yo le mobali wana likamba sali eza malamu ou eza mabe? Ce que ça écoute que moi si abana ko manquer respect, c'est autre chose. Mais moi si azalaka na bien comme moi si tout azalaka na mobali na kwa sala alambela ka bien asoki para na mobali wana comme il faut. Nyon soit salaka. Mais suite ya accident moi ça coûtait nango tela mobile eloko afuti ndeko na biso ya mwasi bande mobile miso to sala ngo za pona koteya na kosunga communauté na biso na ba mabala auto ba to zali kovanda. Salut à toi Karine Nukiata, salut à toi Titi Lunga, ba salut à toi bande mobile to linga basi pour le meilleur pour le pire. Bandeko basi pe bolinga mibali pour le meilleur et pour le pire. Tous on compte inviter na biso deuxième sujet. Et kozala est-ce que deuxième sujet zali est-ce que propriété pour na mwasi et koki ko boma libala na ye ou pas. Soki mwasi a sa propriété. Et koki ko boma libala na ye ou pas. Alors, on va essayer, Yagoyamba maintenant, inviter Nabiso, étoile. Inviter Nabiso Kota, tout quoi, Rousolola, tout Panza Poké, l'émission, tout ça là, toujours comme d'habitude. Bonsoir à toi, Charlène, la charmante. Bonsoir à toi. Bonsoir. Voilà. Elle est là, notre invitée. Yazara n'a retardé tout de suite. Surtout invité. Azala toujours Nabiso présente. Merci, merci à toi. Ndeko Nabiso, Ser Nabiso. Concert Nanga, autres présenter une émission Oyo ensemble. On a roté à couple Netolbaki, à couple de diaspora, même peu au Bazan Afrique. Partout quand il y a pas d'Arabiso dans la émission Oyo. Tu intitulé on a combo à sauver le mariage congolais. Donc il faut de sauver le mariage Nabiso parce que le mariage est vraiment en péril. Partout pas les Congolais bazali ba maba déjà aussi mbaté. Partout na potonio sur partout à divorce pas mapamba. Mibali ko betanga mibali basi pas mapamba mibali ko boma basi basi ko boma pe mibali. Ndeko Nabiso étoile. Salut, bonne santé. Ça va, Dieu merci, ça va. Ça va, et toi, ça va, Yopé, ça va hein? Ça va très bien, ça va très bien. Chimène Kiala, merci beaucoup, ma cousine à moi, merci. Nandengo participer dans Bisso, je te fais des gros bisous, ma Chimène Kiala moi-même. Voilà, étoile. L'histoire est beau, on a trouvé que la banque on a assez hollandais qui avant qu'on a invité yo. Si. On a des mobali wana. On a yo olobini ni likam ndeko mobali asali moi c'est ça l'accident et donc il faut n'était que ma botte avec qui m'a na vie suite à accident ma botte avec qui moi si ndeko mobali
na se accident mwasi sans ka yebisa kutu mwasi sans ka solo na mwasi ake na Afrique akei bongo kobala mwasi mususu na famille na ye nini okoki koloba sali à toi Maria Quadra Kisuka sali à toi maloba mboka yo ndeko na biso étoile. Ouais, tout d'abord, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, vous qui vous nous suivez. Merci, c'est très gentil d'être là pour nous. Ben ouais, ben, ma réponse est zali que bato ebele le ba obalana babalana vraiment na bolingo ya solo te babalana na physique. Au moins bato ba se comporta bongo, ça veut dire que alinga ki na nzoto yango ba ba boyeke beauté intérieure et l'équipe beauté extérieure. Donc, so beauté à libanda, so kozo la delango kaka, ça sert à rien. Donc, ndeko mobali wana ezaki nango beauté à libanda. Oya kati vraiment azali n'a rien à foutre nango. Donc, yé principe wana qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Ayeba ki ne yango te. Azali na tina yango te on va se comporter comme ça là et tout. C'est vraiment malheureux comme ça là et tout. A comme on a point wana moninga zui problème. Akimaye akendo luka mwasi mususu ezali ke peut-être amiyebi pete abisika ke ipa yebi popo akuta na ngote amiyebi te la musu pasali yango pe innocemment zo miyeba te quoi mais ayebaka ke nzamba opinir ye et ateka yeka te mba pinir parce que azuma bota te ye pe nderomba bisika ke yi jour le romoko ko marcher bien na vie na été avant de se poser des questions baboye ni na ça na vie na nga po eloko boye marché te parce que ba bibe tout ça se fait ici bas ma belle sto sala comme ça to futa na biso ngo avant to kende to futa ngo donc ay ba ka ko futa ngo un jour ya mwana ba couple be ba komo futa masumu na bango te mazo posa mabe asala ka na passé na ye a comment on a coûté na moi ça mabe on a coûté na mobile mabe nzoka ndo bossa na ke osala ya minene na passé na yo ya mwana ezozongela comme ça et tout. Un jour au pays en haut, un jour au pays en haut. Moi, si on a akangamaka na nzambe na ye, asambe la kanaye, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui donne des enfants. Hein. Donc, ezala batu mususu kutu ba bible bazali na ba ouverté. Ba docteur ba ici ozala ba ouverté, mais ni de comment ni de quoi on sait pas azwa zemi. Wana ba ouverté mazwi zemi. Po aye ba onke mabote uta pa nzambe. On est à médecin balobaki. So azo sembla nzambe na solo un jour a robot a kada ozo mobile ne a bien o ya kopé ça valeur na respect ko honorer tout royo a robot na et après wana musubisika kela oyo ka sango a ko regretter mais a au futango ben voilà. Ouais, merci Bani Walandi boy king de connexion étoile dingue à lobby que mon ambalo azama be un jour a ko futa yango. Mais si vous avez un ndako moko ndeko étoile. Oh, d'accord. Bazana ndako moko. Ndeko mwasi asala nini na likambo wana. Po mobali na bimi na ndako te. Bazana ndako moko. Mais ke obala na Afrique. Ndeko mwasi asala nini pona yo. Franchement, oyebi eloko il y a ça c'est entre parenthèses comme ça il n'a tiré quand même qu'à moi entre parenthèses moi mon qui au moins ba musulman na religion na bango ko bala 2 ou 3 ans nango permis ça nango autorisé musulman so avandi na boye biso boye bike na religion za boye fona bakisa mwasi mususu donc ayebisio déjà clairement que fona bala mwasi mususu comme ça là et tout boko ma deux mais biso siko ba chrétien pour ceux qui tout les gens qui va chrétien moi tout la ceux qui parti ceux qui musulman parce que quand on a que ba chrétien belé ba se comporter ba révéler bon aux encore ba musulman mais ba kokaraté donc alors baka tout simplement que ben voilà les gens dans le deuxième bureau mais à constater sur cet accident là comme ça là et tout ouais accord accident salama qui on a tenu ko bala déjà azal lâche. Donc, ceux qui vraiment qui n'a pas ça makambu bien proprement, il fallait vendre sa fille à battre et bisie boyeke, n'a pas ça bana, encore yo accident et là yo comme ça to bota no li susute, to boya na biso que no ça la vie na yo, ngape na zo ko luka moi si na sa vie na ngai mais ça c'est on na zo ça na eza pas du tout un manque de respect. Ngaya ko permettre même pas mo bali yo to balani, to zo vanda ndako moko ake ko bala en cachette, ayanga na acceptant. Mais moi, de toute façon, chapeau bas, Aza vraiment bien, Aza gentil, parce que non, on va te revendre la soubisika moté. Na préféré, na kene na comme ça, tout est conneries comme ça et tout. Na yo karango na musika, kena vanda na pembe na yo karango.
Franchement, ça courageux. Ça veut dire vraiment qu'il y a des mobile qui ont solo, ils ont supporté ba conneries pareil parce qu'il y a la place qui n'a supporté même pas. Il y a qui Ouais. et après il faut y degré à bolingoni na ça na ouais on zo tinde avanda wana. Oui, hier alobi alingi na mobali na ye. Est-ce que azo courir ba risque tene azo continuer va na mobali yango, mobali yango memele pe malade soit en Afrique accoucher na mwasi wana, azo mso epa na ye ou akozala so à l'aise te eloko wana penza je ne sais pas moi ça linga mobali na ye. Tu vois et puis que bolingo ba force en ngote ya. Nde ba vaut mieux être celle qui est mal accompagnée. Bolingo ba force en ngote bolingo au forcer on souka et finir ma bé. Bolingo so forcer en trop ya on finira comme ça là et tout qui est comme na baliwa des trucs comme ça là et tout. Faut alongwa atika moi ou bakabona. Comme ça, mon bali wana ye moko azwa conscience na ye moko. Parce que er mon comme ça tout faut otiki la mutu temps ye moko azwa conscience na ye otiki ya keno sa soka lingi vraiment. Bako kabona ya bango atiki ya sa babuzoba na ye. Soki un jour azwi conscience comme ça ito azongeli ya ye okuta za célibataire azongeli ye azongeli na busolo. Mais siko so azo kontika ko forcer na bolingo vraiment comme na ba manque du respect comme ça là et tout. Na comprendre te na ebité ata balinga yango franchement on eza ba manque de respect parce que soka zaki ba mobali ya malamu alinga ba be chéri na o eyela ki yo comme ça tunga mona zaki présent mona vivre yango comme ça là et tout ako nzamba asa alingso nzamba ngeke za bongo to tika mokana nzambe salama alors to koki ko adopter et na ba ne be ba na ba souffrance comme ça et tout na ba mboka na biso to na ba orphelin ba orphelinat comme ça et tout ba na bazo souffrir énormément. Bako ça va adopter, on va adopter même bébé de 3 jours na Congo kuna. On va adopter bébé Ouais. de 1 mois, des trucs comme ça comme tu veux. Ouais bon là si moi sinon bolingo tout simplement. Na vie faut na patience comme ça là et tout. On ne pas mettre mbalobi en comme ça là et tout. Est-ce que nous mbalobi déjà mon final na e? Est-ce que nous mbalobi vraiment qui repère ça robot à un jour? On ne pas mettre mbaloba qui? C'est Ouais. ça on va te bé va comprendre à rater. Nga la place na e vraiment si ça dépendait que de moi. Nenga divorcé. Sarah yo na botaso na âge à 90 ans non. A perdre espoir te hein. A perdre espoir te quand ka motema comme ça là et tout hein. Ah les so na 90 ans zuize mba moni ozali boma comme ça là et tout. Mais nzamba sali miracle na âge à 90 ans. On les a métier mutalobi mais nzamba dans na lobby fait na couple na bango te. Ce mobile a pressé comme ça et toi lingo zelo ya nzamba te. Comme tanzela kende na e tout simplement. Moi si j'étais à sa place. Na OK nanga. Merci Bandeko Balandi boyoki ndeko na biso nenga lobi vraiment eza pasi pour na biso mibali. Eza pasi c'est pourquoi bana basi mingi baza kolela leo na poto. Mibali pe baza kolela oui. Mais kolela basi pe leki mingi na poto kaka mibali na poto mibali ba congolais baza mabe. Mibali ba congolais baza mabe boye sikona ba acte ya boye. Yango tango ke na kobala naka. To yeba pourquoi to ke na pona sentiment que on se marie pour les meilleurs pour les pires. Donc, on a congolais qui pire en gros, on a dit, or, nous sommes les gens qui pire. Yango on a chikoyo, moi, ça qui a l'accident. Maintenant, yo mobile naï. Là, qui ça, c'est comme lingo, moi, c'est pour les meilleurs, pour les pires. Pire, yango, moi, ça, l'accident. Donc, maintenant, c'est dans moi, le corona. Toi, ni panero mibali. Donc, les conseils, on peut ça dans la zone tout le temps. Tu remarques le komoko. Beaucoup dans un couple. Beaucoup dans 5, 6, 7, tu peux mon moko. Mon bala koufi. Moi, ça n'a pas tika toute la vie, moi, on a fait balate. Avant d'avoir na bana, na beaucoup de bana, ti, a combien moubange. Mais si le pan a vu son mibali, les a passe. Pourquoi elle a même pas. C'est ça, ils ont même pas. Ils ont marre de mibali, koufi, avant na balate, tika kabon, non, comme balate a bali na ye. Mais basi la plupart à basi on est maman nanga papa nanga maman nanga beaucoup de maman tika non trop jeune mais si maman a recouvert à âge à 86 ans maman nanga tika ko sombalité pour dire que basi bazamité ma minene ya kobomba libala ke biso libali na éviter le on a le bi et toi tu ko bali pour les locaux. Non, c'est vrai. C'est vrai, parce que ce bassin, il a un sondage même comme ça, là, et tout, Makambolobi, et a vraiment ça. Parce que moi, si soit lingi vraiment lingaka, moi, si l'air à linga vraiment, au lingo vraiment, na ba défaut, na ma kamuno, nyo, so ya ma bère, comme ça, là, et tout.
yango ndeko na biso ndenge azocontinue parce que nde mobali leo soki mwasi aveuve comme ça omona basi baveuve ebele référent vie na bango te mais bamibali ya baveuve ebele oyo kaka comme ça et tout j'avais perdu ma femme ben voilà maintenant je suis avec tel. Mais donc, pour les bisous que garçon a regretté parce que fille a vraiment aligné vraiment réellement. J'espère qu'à occasion vraiment yo ka biso vraiment que oh y en a ça les erreurs. Moi ça vie na e ezali wana za pembe ni na e comme ça là et tout. Moi ça vie na za pembe na e. Moi si y en a ba que moi si soit comme détourner mal comme ça et tout. Ça veut dire que mon bal pratique un peu de laisser aller parce que basi baza quoi bana comme ça et tout. Quand tu lui donnes une bonne éducation, c'est déjà base. Même pas l'éducation. Quand tu lui donnes déjà la base de début comme ça et tout, au moins, on a vraiment que ma grand-mère se rosala. Parce que et à parce que au fur et à mesure yuma o aza etula o aza longi mabe ou quoi là mais non eza parce qu'à lingio eza très rare ça fait plaisir comme ça et de trouver quelqu'un dans le monde a aimé comme ça là et tout quelqu'un qui tient tellement en toi mais et ça a plaisir quoi muto ça rêve comme ça et tout que muta aimé quoi ben il peut-être à ébissance ya bolingoté. Moi, je respecte beaucoup les femmes parce que moi, si c'est vrai, ce que moi, ça veuve a préféré beaucoup la banane qui à nous courir comme ça et tout. Sur 100%, peut-être il y a 5% comme ça et tout, Luka bala. Mais les restes comme ça, 95% comme ça et tout, au monde à là, avant qu'il y ait un souci il y a mobile na ye avant na souci beaucoup la bana banini donc à kanisaka mobile n'est papa bana na ye bania comme mon bana même na bilongi ya papa na bango de trucs comme ça là et tout. Alors vraiment la femme vraiment c'est quand on dit la femme c'est une femme de valeur comme ça une femme il faut qu'elle se respecte. Moi il faut se respecter parce que nous beza pesa biso pesa ba donna ba pouvoir mogo ça sert à rien de négliger on peut marameza ngatina comme ça là et tout. Moi mobile wana ako regretta un jour. Ce que ça les erreurs wana pesa so ninga ça que mobile moi si on a mis à na poto à regretter. Merci Étoile na intervention na yo. Voilà la première partie, on a dissolé à Negomba Liwana. Maintenant, Fleo Oyo et la Tibiso va congolais en apoto, va bala beaucoup fa, va divorce. Personne nous et ya nous pona yomoko nanu. Qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'on est aux les cas qui va couple la biso et comme on a niveau wana va péril tout le temps. Va bala beaucoup fa, tout comprendre en côté et comme épidémie. Qu'est-ce qui se passe? Pona yo, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, on a un sujet de propriété à moi si nana galibala. Mais pour la likambo ba couple, pour la yo faut tu zo uta mabezo ou pas ya banani. Pas basi ou pas ya mibali. Et toi panza poké. Ouais, épidémie zo beta makasi ya na poto na on comprend na on pété donc épidémie zo beta makasi. Pour moi, je suis désolée de dire ça comme ça et tout dans ça désolée ba mbai bolimbisa ngai faut tu onyoso eze ya mibali. Les gens sont comme moi, si on comme bête on bata devant tout le monde, ils ont faute na bino mibali. Les gens sont moi ça comme boire que ba ya salité, ils ont bino mibali. Bon donc bolongo li bisika na bino mibali parce que les problèmes comme ça là et tout c'est quoi? Les problèmes na poto comme ça là et tout sur 100% comme ça et tout peut-être il y a 5 mibali, il y a 5 mibali ba ebi ko jouer ba vrai rôle na ba en tant que mibali. Sur 80% là qui reste comme ça et tout, à bosser un rôle na ya ki mobile. À comment na laisser aller, des trucs comme ça là et tout. Donc, il y a prévu à pote corona vie afriquité. Parce qu'ici à l'Europe, tu rêveras beaucoup plus. Parce que mon dit la zone opportunité, on rêvait beaucoup de choses. Au côté la fin de l'amour dans la télé, au moins papa zo jouer na banana aye bisibinoto bimato kende pique-nique, tu rêves de ça. Et alors, quand tu rêves de ça, comme c'est aux hommes, les os et réalisent à mettre dans la et comme il coupe ça. Et toi, le toza na mutabengi alinga intervenir. Oui, maman, Loba, Toro Kayo. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, par rapport à la question, Eza Ponanini, Mabala, Nabiso na poto, Ezo Melati. Ouais. Donc,
selon façon na ngai ya komonela pourquoi mabala na poto ezosimba te nga na kokondana baba te na kokondane mpe bamama te. Papa Oui. te soki nazozala clair. Ouais, tolanda yo. Mibali kote ya basi nga na kokondane biso bamama tozokozala na bakaraktere moko ya mabe makasi oyo tozobenga soumission epai ya biso basi ya poto ezozala lisusu te. Ouais. Parce que soki totali bien moto abatelaka libala moto avandisaka libala c'est la femme, ce n'est pas l'homme. Et tant que balobi que c'est la femme moto abatela moto avandisaka libala, donc moi si moto faut appeler sa premier pas. Quand je parle de premier pas nazolobala d'abord liloba nzambe, deuxièmement soumission, troisièmement korespecte mobali. Biso mingi na poto tozoyeba kobanga susu bamibali te. Papa eza te soki mobali lelo aza na kati ya ndako ake koluka mwasi libanda moko biso basi moto tozobimisa bamibali na biso libanda. Mpona nini ba impolitesse na biso, mpona nini kibo moko oyo mpe touti koloba kala mingi te, libala eza pour le meilleur et pour le pire. Donc yo mwasi soko oyoki déjà mobali azokolinga libanda nazokoapuye te bapapa bakende kolingaka libanda nayebi te soki nazozala clair mais nazomona keno nazoloba kaka keno na sens ke mwasi nde moto fa yeba biso basi toza bamama nzambe apesi biso motema ya kosupporte bapapa na biso bamibali na biso baza neti bana mais naka na biso ezozala lisusu bongo te. Biso basi biso moko tozobimisa bamibali na biso libanda mpona impolitesse na biso mpona balocation familiale ya bana na biso, donc eza plus bapoint oyo bamibali mingi bazokoreklame libanda. Ouais. Na koti ya bapapa mpe eza na eloko moko ezozala mabe. Yo mobali ntango ozwi mwana mwasi ya bato tozomona baka mingi bapapa mingi bazobengisa basi na baafrike bazwa na bango poto. Tango obengisi deja mwana bato na Afrique oye na ye na poto elakisi ti mpo obengisi ye na Afrique po ya poto akoma boyi na yo obanda kotraite mwasi comme un torchon. Ouais. Parce que mingi mpe ozala bongo yo papa mpe ntango oyebi ke oza deja un homme marié oza na bana na yo na kati ya ndako ozokende oluka nini libanda to topesa conseil mama étoile auti olobelo moko na makambo oyo frère asali pa sœur na biso ebongaka ovandisi mwasi na yo tu parles à ta femme. Mais sikoyo biso mingi na kati ya bakouple na biso dialogue ezozala vraiment te tozozala na dialogue te. La femme ayebi deja soki mobali agangi quand soki mwasi arépondre ayebi deja ki aobenga mbila wana eza deja mabe. Biso toza babantu tozovive na mboka moso eza mboka na biso te. Respect mobali ya mwasi ezozala te, respect epai ya mwasi devant son homme pe ezozala te. On dit eza na elo moko balobaka celui qui commande oya ti akomandaka likolo ya mwasi c'est l'homme mais oya akomandaka ndako c'est la femme. C'est la femme, ouais. Donc na nyonso twana na kati ya couple je pense bien que mwasi nde moto aza na rôle ya makasi ya kojouer mpona kovandisa libala. Donc mpona nga konsonga na sali oyo na kokoloba c'est ça. Donc toluka vraiment to changer surtout biso basi to changer vraiment to changer parce que mobali aza nene okola mwana moke mobali aza nokola mwana moke biso basi nde eza ndeti mwana na ndako azosala betise mama okolemba mwana na yo te eza ndeti bamibali na biso siko tokoma ntina banivo mobali abomi mpe mwasi abomi mobali personne aza na droit ya kolongola bomo ya moto toza na droit wana te ezaka nzambe. Mais pourquoi tokomi ntina baniveau oyo toluka nanu tosala constat nde bozosala badébat oyo j'aimerais bien que bosala mpe badébat entre nous les femmes entre nous de femmes to se réparer ma toyeba ko se corriger entre nous donc tomeka kosala tomeka kotia point moko totala soki ekosimba te. J'aimerais bien que bosala mpe émission moko entre nous la biso basi papa oti oloba elo moko propété ya mwasi na kati ya ndako ya libala oyo mpo eza moko ya bapoile. Ouais. Eza moko ya bapoile eza débat moko sérieux vraiment. Tomeka nanu entre biso sala kaka entre nous les femmes bimisa ba réalité mosusu ya mwasi makati ya mwasi
prend soin de sa maison, mais pas les mingi bazo qu'on se plaint de saleté moi aussi. Manque de propriété en dako. Ouais. Et toi, la femme, tu veux sortir, tu vas aller déclarer. Toi, yebi to soyo kanyo surtout wana. Bango pene bazo en Afrique, et ça peut faute la bango te. Et ça ne faute biso basti. Et ça peut aussi pas faute ya biso basti. Donc ngai envie na ngonga na koko pesa, c'est ça pour toi papa Didier et pour maman Étoile. Donc nenga na réfléchir par rapport ya temo biso to loba, c'est ça. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup maman pour notre intervention. Merci. Voilà maman Étoile. Panza poke oyoki intervention ya ndeko mwasi. Panza poke to kota likambo ya propriété ya mwasi. Eza ya makambo susu ser na biso alobi na d'accord na ye à 100%. Ya makambo susu na d'accord na ye te. Oyebi a généraliser basi nyonso te. Ya basi tozomona ya ba réseaux sociaux. Donc toyebi pe ba vérité mo pe to juger bango penza pas à 100% exact. To moni ka moi ça boit que mobile mai tout bani. Pour na biso ba bantu eza choquant, eza manque de respect. Donc on comprend mais ça na basi pe baza bien baza calme comme ça là et tout mais ba tomber na mibala bien té comme ça et tout. Donc to ko condamner ka basi à 100% té comme ça tout ba ke basi nde muto bazwa ba problème nyonso bani. Non, et un cas par cas. Et un basi mususu ba otina ba mbana ba ke de dehors. Et na basi mususu comme ça là et tout bango bazo linga pe mibana bango ba vanda neti ser na biso azo bunda ya nini yo na ti basaki accident ma bote zate mobali azo kende ko bala comme ça tout mazo kanga ma marga ebi ke mobali azo sa ba bêtise mazo kanga maka na bolingo wana akoye pe ko le ba pe ke abe allez je m'en fous allez na comme na peu au coucher par gauche à droite mais non akor ayebi ke mobali onga ya lingi wana mais nazo bunda ka na bolingo wana. Et ça, cas par cas, ça sert à rien pour généraliser comme ça là et tout. Et ça, il y a mauvais. Faut pas que conseil pour changer. Et ça, il y a mauvaise. Mais et ça, cas par cas, comme tu as condamné par Mibali sur la Congolais, comme tu as condamné par les Congolais, et un mobile, nous moi, c'est ce qui parlait bien, mais ça est tellement na manque de personnalité, quand même, il y a des petite mot, il pas comment rêver. Dans moi c'est bien anda quoi mais l'histoire ba massa nga prouver ba massa ke nga pe na ko kanga petit wana et nga pe na ko donc comment prouver no ba massa ozo ko sa ki yo na chance pour les ba massa ozo na vrai chéri nanda à respecter ka yo so ki para na yo bien mais yo o comme yo ko lingo imita ko ba massa bazo sala ba nini ozo nga personnalité ozo gigolo donc ser na nga ba comme ça d'accord te et mi ba gigolo ba nga personnalité. Bonsoir. Ouais, Tokoyoka maman. Okanga volume siko zali peso yokana. Maman, diminue volume, il y a une émission Ozoyoka kuna, poto Zoyoka ote. Maman, diminue volume, il y a émission aux auteurs la cour et pas na yo. Potozo kaote. Ok. C'est quoi toi qui? Ok, allô. Bonsoir, papa Didier. Bonsoir. Oui. Oui. Par rapport à maman ou ouais. S'il vous plaît. Non, yo kaete. Olo ba mama makasi ozo ba na se olo ba mama makasi. Biso a volume eza makasi, volume ya na suka. Excusez-moi, là, j'attends. Je vais d'abord ici. Allô? Maman, tozo yo kayo, allô? Public eza yo kayo, toko zela yo au salle d'intervention. Oui, ngana ngana ba mama muteko na mama moko ya uti kolobana pour expliquer na contredire yete. Na mona ba moko ka badina katikati biso tasi, surtout pas ba makambo yo au départ eza mingi en Europe. Ngana na ngana ba mama mukeboye, na ose ba na émission o makasi po ezo sunga surtout mingi o bazana na kata koyeba te
vraiment nzamba songa bango bazwa boye puis makasi. Au départ papa disait na ngana loba boye maman na bossa nkomba maman. Étoile. Maman Étoile. Avec tout le respect nazo pe Sabino na ngana loba boye. Au monde ba mabalo mingi to sali ana poto. Au départ ba parents na biso na Afrique ba yebi ba makambo te. Au départ, on dit que au départ, il faut totalement la source de base. Et banda indénéné. Au moni? Ouais. Alors? Parce que nga pende na zabo, na zala te victime. Na on le papa dit que to so la ki, to so la chwe belle. Na zala victime à makambo. Na ki ko comprendre aussi départ. Départ ezaki bien te. Déjà biso toza na Europe oyo, bazo benga biso toza na mboka oto ya mboka bana na bana. Ba mabala mingi to sali a to yebani te. Ngai pe naza na bana na yebi ke na bota bango bala na ba yebi même pas tante, même pas koko, même pas nani, même nani. Ba yebi bango te. Mais soki mo mbala na yeba famille na nga. Aza mutu akokai quand même au privé banoyo, famille na été. Mabeni to sala elo te. Poka ezaki to yebani te. Respect zate. Na bédication to yena ngo to za mboka ba yanke. Kwa zota ki yanke, ko pate ki yanke. Et comme à la moment mo to boti oui. Tant to boti bana. Et comme na moment mo ko mota makamna ko bata ma o pa ko mota la patinda lo biki ah ngape na moment o na muke na misale la bo mais to mo bo sala intérêt bana na biso. Ozo mona. Donc, nga na za moi makambi na oloba mais nalingi vraiment na kota bien na landa gens bien na suka kata pe na ko pesa idée o ko kusunga mais elo na ina lobaka muke pona tika bato balingi bakota tota na départ na biso mboko to ya bana na bana au départ na biso ezanini ponga na za na témoignage moulayi papa disait bangi to solo là oyebi pour finir na za victorieuse pour na zonga ki sima na tala ki départ et puis na taki Yesu. D'accord. Et puis la société et puis Nzambe a sali victorie pour développer peut-être ainsi mais nicho yo so ba mama ba mabalo sali a majorité ba mama mabale za na poto awa to yebani ba famille mais to posi ba bana après mutu na mutako mutima ko mona l'intérêt nae moi je suis aboti 4 bana 5 bana nae ako mona pe azwa bana na ba comme le pas héritage les moro boy ali ba location to ba deni ali papa pe ba ko moko ta tema made et comme yo tembo na kende ko bala siko e ba kenda ko bala yo ka ta kenda bala ben ko ni be ta kenda ko bala jeune fille moro boy na ko la na ta tena bango bakenda ko na ndimite bakenda ko bala ben ko ni babala ben ko ni te ba mabalo ba ke sana ba priki wana ça ba mabalo peut-être aïe ba ki famille mais pourquoi parce que tu as la source là mais on te fait la photo la source de vanité avec tout le respect nazo pesa notre qui là la minute yo on te soka ko kota merci beaucoup ma sœur merci Malbombo kayo oyo ki servenge alobi nini Maman Étoile. Ouais, et alors makamususu na yo qui bien té parce que volume est un peu très bas. Et là moi alobi c'est très important, ça m'a beaucoup touché parce que ça si na yo comme ça là et tout c'est vrai ba mabala mingi zo sama na poto comme ça ba famille ba yebanité. Donc ezali ke oya na poto la musu toute seule, yepé pareil comme ça là et tout boyo ko lingana, yo na famille en Afrique et pas na famille en Afrique ba yebanité des trucs comme ça là et tout. Ya ouais ça appelle na kama profit comme ça et tout avec beaucoup de manque de respect. Et après l'ère azo que ne ko pas en Afrique comme ça là et tout, ça veut dire que aza na facilité nyoso ebi que so belle maman ebioté. Ce mois na lele li ya lobi boyebe oui nga libala opena na luka awa eza libala souffrance naza bien te de trucs comme ça là et tout awa ebi sa moi na facilité nyonso ah ben oui nga na vazi na nga boy moi ne venza aza luzi to azwa éducation a bien comme ça là et tout boya na o na za na poto yaka na ko linga oyo azalia comme ça là et tout ba famille ben Afrique ba ça ba arrangement na pourquoi parce que libala ya poto ba mo ba yebaki yangote et après ba pesa ki on peut accorder. Il y a c'est une autre difficulté qu'ils allaient comme ça là et puis on a au côté na mobali na poto comme ça là et tout luka vraiment oye ba source bisika uta tungi saka enga na posa na soir na ba mama na yo
na bandeko na yo ndenge nayeba yo qui es-tu, des trucs comme ça là et tout. Mais eza pe na ba escroc baze belé comme ça là et tout parce que nga nayebi ke na groupe mo na WhatsApp et na fille moko apesi témoignage né eza tellement touchant. Azkuta na garçon moko ici en France comme ça et tout ba vandi ba boti moi na moi na 3 ans comme ça là et tout. Zato yamba mtalinga intervenir après on continue. Oui allô? Oui allô, bonjour. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir maman. Quand on volume émission zo tali pa na yo ko ba ba yo ka yo bien. Oui, poto yoka yo bien. Kita volume. Ya ozo yoka. Yeah. Ok, loba to yoka yo. Ngana lingaki na intervenir na sœur wa uchulu. Oui. Ezosala vraiment pasi pa Didier. Donc ezosala pasi na makambo ezosalama awa na poto. Premièrement soko landeli ba couple wana. Eza ba couple moko eza fondé na eloko te. Parce que esika o bolingo eza papa Didier na Afrique. Toyebi basi babombaka mibali. Mobali azonyokola ye mazobomba. Mobali mosusu pe azobomba makambo mwasi ne me awa na poto. Mabe donc ekoma nango ya kobomba te. Mwasi mosusu azonyokola moninga. Ayebi ke mpona osala na onyokole mazosala ngo. Azobanga mutu te pourquoi? Parce que bolingo ya solo eza te. Bolingo ya solo to soki zali mutu osala mutu mabe toyoka te ke babomaki mwasi mutu po koma na niveau aboma mwasi mwana ya bato ozwaki na famille na biso opeselaki mbongo okoma na niveau tie mbeli seke haine ekotaki azalaki na haine après abomi parce que sans haine okosala mutu mabe tokoki koboma mutu te yo oza mwasi oza na ndako ya libala oza na mobali na Afrique toboyi te biso mpe basi tosalaka mibali pe bazosala mais yo mbongo ozwaka est-ce que nyonso mbongo wana eza ya yo moko mwasi osala ya motindela mobali na Afrique mais soki ozwaka na mbongo ya mobali ya bato ozotindela mobali aza na Afrique eza bamalédiction oyo yo moko ozoluka na vie na yo awa na poto bato mingi bakomi kotalela mbongo ya bana eloko ezopanza bacouple eza mbongo ya bana yango papa Didier eza mbongo tokende kobuka okesala eza mbongo mso ko bomba ngo na lobby bana université bana eza mbongo ko bomba pour lobby avenir a bana lelo ekomi ko panza ba couple ekomi ko sala mabe ezo sala pasi exemple ya papa ya lobby papa on a lobby apesa nga pasi ko mona ko koma na yene pande ko komesala nga vraiment pasi o sentir que mutu azolela nazana ba video na ye moko batindela kinga balinga pe na publier ngo me na publier kite. Donc, na yo komona bango na zo comprendre na yo akoma na yo comprendre que ça papa wana que moi ça zo voit que les servir ya salité papa Didier. À l'état aussi comme moi si wana zo nyokola mobali. Akomona siko mwana moko ya mukie to moi si moko boye o bazo souffrir azo luka bolingo. Azwi mobali wana bando pese bolingo. Ale okomi ko bundise na banzela, okomi ko sala ba scandale. Conseil na ba basi nyonso ya mabala. Eza kate basi o basambela kosambela ba eza na eloko te ke mutu muso aza pasambela atakenda pe église te ma se comportera bien na mobali na ye la bato batika diable vanda batika likamuki diable mutakotela ki bango pa Didier diable mususu bango bazo profiter asali mabe na ye après komi ke o diable mukotela nga neti ala poto bato bakamba osala bayebi makamba osa conscience na bango ebi makambo sa tango ozosala ngo olandela bacouple pa Didier ezaka na bana bacouple oso olandela bacouple mo eza na bana na moni te ke babota te babomani mais okaka tiki bana 4 batiki bana 5 ti tango osala ngo est-ce que bozokanisa te bana na bino bana baplace bango bato moko azwi mwana na yo est-ce que kobokola ndenge yo moko ozobokola ye bato bazoyeba te eloko bango bazosala bacouple na nyonso na basi na mibali bazonyokola nde militimo ya bana na bango lelo mama yo kokufa bobomani me bana na batikali vi na bango eloko ni botie na motu ya bana nga conseil na nga na kokeka koloba mpona bamama to mibali oyo baza na poto oyo bazonyokola moninga soki bolingo eza te na place okoma na po ya koboma moninga vome bokabwana
kabwani yo ke na ngambu na yo nga na ke na ngambu na nga mutu na mutu asala vie na ye parce que si oza na ndako ya mobali oza na mobali mosusu na batelefone bazwa kaka mibala poto na basa poto pesa na kaka bapo de passe na ba email na biso mama lebele na poto pa dide mpasi ya libala awana wapesa email na tipo mobali surtout mibali pa dide mibali balingaka te telefone na bango basi eza déjà manque ya confiance mpona ngai yaka manque ya confiance nga so nalingi mobali na ngai na epiki naa nanga na mabei te na telefone naa nanga na likambo te na telefone na kopesa te donc oyo nga nakoki kobakisaka ndambo yango wana nzambe eza likama nzambe te asui likama bolingo nde ene na mitema bato nzambe akotika nde ngwendele te akita abanda kobongisa bacouple moko bacouple ana eza fonde te bango mo babanda kosocie nao nzambe mwasi aza mama asimbaka ndako mwasi nde obala koza lungi me mwasi nde alamukaka 4 heures 3 heures bandi oprie mpona libota na yo bandi oprie mpona ndako na mais soki tolandi eza nde basi te azosala mabe asambelaka kenda te église baassociation ebele bazosala mabe oyo ezopesa bato pasi ezolekisanga na wana bahémorragie wana ya bakokolaki bazongisaki boyeba bato aza na ete eza te bolingo eza te de soki oza na bolingo ya motu ndenge otombola mbeli oboma ye soki oza na bolingo ya motu eza ene moko ezokota siko ene yango okolandela eza biloko moko mokie nayebi te mobali oyo oboya ana poto oyo kozwa afrique akolingo kaka biensi po yebi ke mwasi obalanga auta poto mwasi na tozobala nazo kombo wana ka ya poto ntango akoya awa oyo kosala yo soki oyo oza na te azosala ata wana kokolo mpo soki tokoli mobali yango nyonso basi mobala poto ntango baeta afrique ntango bayaka okaka aboyana na ye akoma na boye aboyana na ye akoma na boye tokata soli. Merci beaucoup. Bonjour Anne Sylvie. Journaliste, au milieu du village, donc, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Maman Nadège, pour l'intervention. Merci. J'espère bandeko boyo ki likambo eza pena pasi ndeko alobi likambo ko boye ke pona nga selon ngai pona nga lona yuko lobaka na ba couple ndeko nga étoile en dehors ba comportement te wuti nango na bandako moi ça na comportement na ye mobile na comportement na ye c'est vrai ça facile ko kangisa ngo e koma eloko moko mais ce qui est vrai pe lelo toujours remarqué yango na mabana na biso basi bazoyaka ba ide na bango moko boye na mitu sans que mobali ayeba na début akoya bien na début bayaka bien tango no mesa na kaka et que aussi obali bo comme sika moko moi ça l'action face comme déjà vous avez doit nous bala comme la chose ja face musoyo ka o tango za no be nga nga utaza so atatu to swani na kolambela mobali na kosala bonyoso na kosala. Mais tant qu'on a ouvert la so swani ba a kolambela su mobali te akiazi kwenae comme discuter atazu mobali na faute mobali na salaire oui mais a kolamba te soko yebisanga soko Joana ke banda ke na ndako mo balambele comme bona moma ka po moma kanda eza moma o satan kota na ba couple na moma wana yoza na kanda mo sasa na kanda mabe ombala sali yo oke kote mo boke kuta na chuma zo linga pe na se ya kanda wana ba mona pe mwasa ki asedi na se ya kanda mobile pe même chose boza problème na mwasi na yo mwasa bo lambela yo obimi na yo oke kote mo bokote na okuta na mwasi mo ba assiette mo ya danger lambela mo bel akipe na comme il faut ba kaka na mo loko bo mona pe ba lobi na ko mo bengana mabe kote na bolingo na bino donc pour nanga fallait ko tsaka ndenge ndeko mwasi mo ko leka awa ko tsaka toujours nzambe na centre ba couple na biso po soki nzambe za na centre ba couple na biso na comportement mabe mbalo zaki nango eko changer ya mwasi pe eko changer
Et après, autant de menakati, B majuscule, autobengi dialogue. Il faut dialoguer avec le couple. C'est vrai, le couple congolais dialogue, ça passe. Et ça passe, surtout dans le mibali, donc comme on a moi si et le pamba. Petit on le balangani. Ah, boni ko ngamna bengi sa ngamna bala ah boni ah petit on le balangani. Ngamna pe apalin, ngamna sala raboy, ngamna sala raboy. Bana mibali na zo pesa no faute mais exact conseil to pesa na biso na biso. Biso tout. Nanga ina bino tomeka un peu ko changer. Tomeka un peu ko changer biso mibali surtout. Pourquoi non le babongo? Moi si soka lingi alinga kapenza. Moi si soka lingi mobile alinga. To peut-être déjà exemple moko awaya. Soki mobile akufi, moi ça kotika bon toute sa vie a bali pété. Azuko ko la bana nae. Si ba pe ba koli. Mais biso mobile za karara so moi ça kofi mobile tika nengwa. Moi, si vous avez profité, vous libanda déjà. Vous avez moi ça vous avez combien? C'est ça. Les lots, quand je moi, moi, ce que tout le monde a tout bois que l'on bali. Oui, c'est vrai, action des avis vraiment ma B. Mais est-ce que on se poser question? Et là, qu'on nini, oh, et mon bali, on a salaki. Et pousser moi si à comment un niveau on a pour la début la limite comme ça mobile makamboana. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question. La début moi si abane ko sala bongo. C'est nous les hommes qui poussent les femmes pas comme un niveau wana. Bana mobile ko ma bête ça tozo bongo sa communauté na biso. Et ça pour ma bête c'est vrai. Et ça vrai, ma bête ça na 4. Voilà. Kolanda moi si na makambo a lobby. Voilà nango bien. Et la question que moi si ba sangisa mbongo na mobali, mobali akendeki na Afrique, mbongo bana ba sangisa mobali akena Afrique akaya osomela ngo ndako. Ndako wana atie kombo moi si na bana te, atie kombo yemo ko mobali na bandeko na ye. Yango epesa ki moi si wana kanda akoma ko finga mobali na niveau wana tellement mbongo poto ndenge za rapasi. Et ben voilà. Il faut totaler tous les paramètres, totaler tous les deux côtés. Il faut que mato nous sommes bien. Moi si nous finga acte ma bega moi si nous zoki ma ya sopele mobile. Oui. Mais eza kanam de poser que ma casse comme tina niveau wana. Ben voilà. Et ya moi ma voilà. Mobile si moi mon est malamu. Mobile pour mon est malamu avant de calmer à du téléphone. Aza filmer moi si na sala na bête comme qu'il épais ça y raison. Voilà. C'est le constat on a la salle ninga na tidé ninga na examiner les cambois. Na éviter maman histoire ni le bapo. Non, franchement bravo. Bravo, c'est bien ça. Histoire c'est ça. Il y a un comme ça et tout na couple Makamba couple comme ça, tu vas au juge, il faut aux opinions des deux personnes. Boye ba kena divorce, mutu na mutu le, o kena gauche au kena raconter histoire ne pas bayo kile mawa. O pa kena droite au raconter histoire ne pas bayo kile mawa. Donc il y a un na couple avant qu'on juge vraiment, faut qu'on yoka les deux personnes parce que yoka que mutu sa zone a raison. Moi si wana comme ça et tout, bien au moni acte ça n'enga bois qui maille ba nini comme ça, pour pas manque du respect ne salama. Mais avant manque du respect de salama, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. S'il n'y avait pas quelque chose, manque du respect de salama, sauf que dès le début, on a reçu la maille saleté, bon, il y a pas de banana de monde dans la vidéo. C'est pas beau de 4 banana. Ça veut dire qu'il y a eu un truc. Moi, si pour comme on a point comme ça, tout pour un manque du respect, parce que si tu as un kessaka d'abord, tu manques d'abord le respect de suite. Tu as un kessaka, tu as un kessaka, tu as un kessaka. Ozoé, c'est papa. Ozo déconner, na sepe na comportement na yote. Il fait pas ça les locaux boy. Ozo encaisser, ozo encaisser, ozo encaisser. Comme toza va être faible, to pétaka les plans à force d'encaisser, alors quand on pète les plans, après on va to bima va coupable. Mais non, Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oh, bonsoir. Tu sais que je suis en direct, tu vois?
Voilà, vous êtes en direct, ouais. Ah, ok. Moi, je peux aussi participer à l'émission Isoleka, mais c'est mon frère. Oui. Ma coupe, c'est mon bel amandé par bébé. Voilà. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi.